1er octobre 2020, Mibuzo Mimikoki Uto projet ya rapport mapping ya ONU et Bimisamaki pe la Kisaki Mbeba et Salamana Iko le Congo démocratique Uto 1993 Kino 2003. Mingongo Miike Mitombola Mipo na kosenga Cour pénale internationale lokola prix Nobel ya Kimia Dr Denis Mukwege abimisaki likanisi liango poso muleki na Parlement européen. Ntoma ya Amerika na Kinshasa, Mike Hammer asololaki na bato bakabila bazalaka na matata na ba haut plateau ya Sud Kivu. Mike Hammer akitaki na Minembwe Mikengo pe Bijombo pe akutanaki na balakisi bilongi ya babembe bafulero banyamulenge banindu pe bashi bango banso balobi balingi kimia. Cour ya cassation ebakisi mibu ya etumbu na bosambisami ya kozongela ya bakambi ba Foner OVD pe Sokok pona kopengwisa misolo ya kotonga nzela pona mikolo nkama ya président Félix Tshisekedi. DG ya Foner Fulgence Loboto Bamaros pe ya OVD Benjamin Wenga bakosala mibu mitano ya misala makasi na esika ya misato pe Modeste Makabuza ya Sokok mibale na esika ya moko. Simana OMS, UNICEF, Fonds ya Nations Unies pour na bomwana pe OIM basakoli ete bazali pe kosala bolukiliki po etali bozwami na basi na makasi na misala ya kobundisa Ebola na monyele ya ekolo Congo démocratique. Kolika basi tukumitano batatolaki po na likamboli yango na ONG New Humanitarian pe na Fondation Reuters.